première communication, la nouvelle société civile congolaise avait pris l'engagement de communiquer chaque mois à travers la cellule de surveillance de la gouvernance de la République, de manière à suivre les comportements des institutions de la République comme sonnette d'alarme, comme surveillance pour qu'on ne puisse plus revivre la mégestion qu'on a vécue avec les institutions passées. 30 jours après l'investiture du président de la République, nous sommes aujourd'hui le 25. La NSCC a voulu honorer son engagement en vous conviant à cette communication pour vous passer la communication en rapport avec le monitoring fait sur les actes déjà posés pendant les 30 premiers jours depuis que le nouveau président a été investi. Ainsi, je donne la parole au coordonnateur pour... Là, nous sommes au deuxième communiqué, remis à Kinshasa ce dimanche 24 février 2019 à son siège national. Des experts de la cellule de surveillance de la gouvernance de la République ont procédé à l'évaluation et l'analyse de l'action des nouvelles institutions de la République issues des élections du 30 décembre 2018. Il ressort du rapport de monitoring de la cellule de surveillance de la gouvernance de la République allant du 24 janvier au 24 février 2019 la situation suivante. L'institution président de la République, sur le plan des finances publiques, les experts de la nouvelle société civile congolaise ont noté l'interdiction au ministre en fonction de n'engager que les dépenses publiques liées au paiement du personnel de l'État. Stricte interdiction à toute autre dépense sans autorisation au préalable. Les mêmes experts ont noté également le reversement de 163 000 $ américains au Trésor public par la présidence de la République après sa tournée en Afrique, après sa tournée africaine. Sur le plan social, le paiement des arriérés des salaires des travailleurs de l'entreprise Transco, la suppression du comité de gestion, la suspension, j'allais dire, du comité de gestion de l'UPEN, accusé de mégestion par le personnel administratif et les étudiants. À l'issue de la réunion du Conseil national de sécurité, la décision prise en charge des jeunes en conflit avec la loi appelée Kuluna. Donc une décision a été prise pour quand même identifier ces jeunes qui sont en conflit avec la loi et de voir dans quelle mesure les encadrer. D'ailleurs, la nouvelle société civile à ce sujet signale qu'elle insiste pour que l'institution présidence de la République, avec son prochain gouvernement, puisse élargir cette question de façon globale au problème de l'emploi de la jeunesse dans notre pays. Ça doit être une question qui doit être mise dans la politique publique de notre pays. Sur le plan des libertés d'expression et de circulation, les experts notent la suppression de plusieurs barrières policières entraînant des tracasseries sur la route Matadi-Kinshasa dans la province du Congo central. L'ouverture de médias publics, RTNC et ACP à toutes les tendances politiques. L'autorisation des manifestations publiques des adversaires politiques. Sur le plan diplomatique,
Les experts notent également l'ouverture de la maison Schengen et le rétablissement du dialogue avec l'Union européenne. C'était là les constats faits au niveau de l'institution présidente de la République, au niveau de l'Assemblée nationale. Les observateurs de la cellule de surveillance de la gouvernance de la République ont noté la mise en place des bureaux provisoires, des discussions sur les règlements intérieurs, ainsi que les tractations politiques pour la mise en place du bureau définitif, ainsi que la désignation du Premier ministre. Au niveau des assemblées provinciales, les experts de la cellule notent, après la mise en place des bureaux provisoires, les débats dans les assemblées provinciales restent dominés par les adoptions des règlements intérieurs, les votes de gouverneurs, vice-gouverneurs et le sénateur. À ce stade, il nous revient de plusieurs sources que le député provincial exigerait des sommes colossales aux différents candidats contre leur voix, foulant ainsi aux pieds les règles de bonne gouvernance ainsi que tous les critères de compétence et les aspirations de leurs électeurs respectifs. En termes de recommandations, nous en avons deux seulement. La nouvelle société civile congolaise félicite le président de la République dans ces dernières mesures tendant à soulager les citoyens en détresse ainsi que le rétablissement des contacts diplomatiques au niveau de l'Union africaine et l'Union européenne. Cela en attendant la mise en place d'un nouveau gouvernement et l'encourage de continuer de prêcher par l'exemple sur le principe clé de la gouvernance de la République. Enfin, la nouvelle société civile congolaise suggère aux institutions judiciaires de la République d'ouvrir les enquêtes tout à fait cessantes sur les pratiques de corruption dans les assemblées provinciales sur l'ensemble du pays. Voilà, chers compatriotes, les éléments qui ressortent du rapport de monitoring qui sera publié 3 mois quand nous aurons réalisé les 3 rapports. Voilà d'une manière succincte l'économie de quelques situations qui ont été relevées 30 jours après l'investiture du chef de l'État. Voilà. Mbote Monaco. Mbote. Voilà, tout le monde a organisé ensemble la presse. Il y a un message à Mokola Lilo et Zani. Oui, que biso bayi nouvelle société civile congolaise dans mon maison na biso pour tout l'ande la makambo gouvernance mboka uta mapona miote koleka le 30 décembre 2018 to sila ki ko déclencher cellule na biso ya surveillance ya gouvernance ya république ya ba institution nyonso ezali ici na mapona miona etila koleka na yango awa tika tozali na bonda ba institution misato nde ezali en place tozali na présidence de la république tozali na assemblée nationale pe tozali na assemblée provinciale na mboka na biso yango tosili kosala monitoring 30 jours sima mokonzi ya mboka kozwa ebonga na ye toconstate ke makambo mingi ezali kozela me mingi mosusu ndambo ya mike basinyo ebandi koya tomoni neti likambo oyo etali ba mesure o bazwaki po ba dépenses publiques ezala te engagé te tomoni ke ba mesure yango ezali ko s'exécuter po ete ba dépenser na makambo mosusu te kaka makambo basali ya l'État bakokopesa bango mosolo na bango me ba dépense mosusu po ekosala ma il faut autorisation ezala donc eli koloba état de lié asika asili kokoma pe tomoni ye moko auti mobembo na Afrika asili kozongisa près de 163 000 dollars américains na caisse ya l'État et kambango tomonaki yango na Kondo Kasavubu yepe asili kopesa to lobiete merci pour na geste wango akoba na kosala lango na exemple na makambo mususu koya na ba assemblée abasili kozwa sous décision pour na bande ko na biso Transco bazaki na ikiki pour na ba misolo na bango ba décision iswami na IPN basili ko kanga ba classe ba comité de gestion tout cela bon social les allées en ébullition tozali ko banza ete gouvernement koya et s'occuper na makambo de façon pratique. Pe na Assemblée nationale, to sili komona pe na institution Assemblée nationale,
likambo monene basali kuna ezali batie bureau provisoire en place ba règlement ezali ko se discuter sikawa masolo ya politique ezali koleka makasi kuna pona kotala wapi premier ministre akobimela pe ndenge nini bureau ekozala constitué nde masolo tomoni nde banzeneneke na biso bazali kokoba na kolandela makambo yango mais na bassemblée pe provinciale tosili komona lisusu likambo oyo etali bureau provisoire ya bassemblée nyonso na république chami tomoni pe lisusu makambo oyo etali règlement intérieur ya bassemblée yango discussion ezali mpe kokoba mais mawa na biso ezali ete assemblée yango bacandidature ya bagouverneur vice gouverneur na basénateur esili mpe kotiama mais kokoso mingi mpo bandeko yango bazali kolela sikawa corruption ekomi komema lisusu bato na décision ya kochange bavoix contre bacorruption yango wana biso tomoni likambo ya oyo misolo badepute balobi na biso bazosenga na bakandidat ezali malamu te mpo mboka ekotoma malamu ezali lwana ya corruption te nde tosengi na bacour tribunaux ya mboka bakokofongola baenquête po batala soki makambo yango ezali ya solo to ya lokuta lolenge kani bakokosala oyo ya kokutana na makambo wana ya bacorruption na baassemblée akoka kokende liboso ya bar akokoseexplike ye ndenge nini na bandi mosala na bapratique ya mabe tala mwa mokuse 30 jours après monsieur Félix Tshisekedi kozwa bokonzi na ye mai tosili komona me tokokoba mosala yango chaque fin du mois tokobanda kokutana mpona kotakisa mai tomoni ya malamu mpe ya mabe tomoni Voilà, merci beaucoup parce que on a population à cause parce que l'issue a le cause représenté bango mais kasi kalamingité à gouvernement Kobima il y a plus ou moins 640 députés, il y a des députés provinciaux pe bazali, sénateurs bazali, bango nyonso wana bazwa ba avantage ya l'État comme mituka, ba carburant au bango bazwa. Est-ce que nouvelle société civile prévoir et loro moro te pona komeka ko diminuer moi dépenses parce que tout na ba crise ebele, tout na ba guerre na ba est biloko ebele de peur que mbongo wana et servir mbo. Oui, tozali ko koba omoni tolakisi kaka na mokuse rapport mokolo bokomona rapport tokolakisa assemblée nyonso par exemple mutu ya basi boni ezali kuna pe bazali na ba poste nini kuna ba rapport na biso ali kokoba na kokundula makambo na nyonso mike mais makambo lobi pona ko réduire train de vie ya ba animateur ya ba institution ya république je crois que c'est capital pour être bango misolo oyo bauti kobima ezali kobima mingi il faudra to réduire train de vie na bango bakitisa pe misolo yango bakoko pe kotala molakisi oyo alakisaka na classe bato bazana ba centre de santé banzele fungwama bilanga esalama po ete bakoko ya nakanisi président Félix Tshisekedi azali na ba défi ebele na gouvernement na yako en place pe bandeko oyo bazali na majorité na parlement bazana ba défi à relever pour na ko corriger bambeba oyo sila ko salama avant donc nyonso wana biso zali ko landelango ça fait partie ya ba préoccupation à cellule ya surveillance ya gouvernance ya république ba pratique ya corruption parce que wana kozala isuso cheval de bataille na biso toko banda kultoso bunda pona ko ba caméra cachée po batoni so sala biloko ya mulilo ana eko kolimo po to lingisi ko état de droit et linko loba ete makamunyu sala na toute transparence na kanisi na makasi ya ngolo na nzambe peut-être toko kokoma na ko dénoncer makambwana ce gouvernement salili bakiti train de vie na bangote biso oyo tosili kozwa malchance à kolobela la population congolaise tokokoba na mosala na biso. Merci beaucoup. Antonio.